singa baloba papa papia c'est quoi papa nzambwana soki ngai na lobi na rejoindre moi moke mama na biso mais mama na biso tant mosusu ayoki bien te na lobi peuple congolais avant azala catholique aza congolais donc devoir ya congolais nyonso ezali abatela intérêt général ya mboka na ye siko nazonge epai ya papa nzambwana yo lobi non okokota na sebo ye soki oye omoni soko olingi osala pays ya monene grand pays soko oza na bamwa mike wana na nzoto na yo eza impossible. C'est pour cela toa na retard ntango mosusu na technologie ya 50 ans parce que tozokangama na babiloko wana nakoyebisa yo histoire ya balma mpe baya lokola biso
bana ethnie mais lelo ethnie mon côté ça la canette qui existe na allemand ou bien na hollandais. Pourquoi? Parce que va comprendre que ça va futilité pour na bango développement des aliposo. Mais ce qui yo kangami na babiloko moko ça ko kanga moyen o matisa bongo na yo ezate parce que ça fermé na kati ya molimo moko boy. Mais ce qui yo fungwami neti biso to ba 50-50. C'est pour cela na solo la no boy. Mais ce qui yo zali sikoyo mutu moko za entouré kaka na baye ayo. Eza moi pasi po yo bima exemple kaka ezali mobutu akwa isi Congo pona nini azalaki entouré na bandeko na ye. Azong selio maroba. Merci ndeko papi na banza place au problème un peu passé ton lobela qui m'a sujet. Ya ndeko Carlo place moko na moni na yebite soko répondre ngani mais bandeko musuba za na serveur musuba za ko mona bango te est-ce que batu bazali oyo nazomona te andeora papa papi mama Nasha papa Carlo papa Odon papa Daniel Mupeke papa Ferdi est-ce que batu musuba bazali na tayi kombo na ete seka za na serveur mususu? Oui. Bazali? Pas mona omona nga? Oui, ndeko Odon nazomona yo bien. Po na moni batu musuba lobby na moni bango te bayeka boye pampa basengi maloba kuna bon est-il que na banza émission ya ngana sina parole te bon ko yiko lo passer na moni te on répondre makamto ya gouverneur n'est-ce pas papa papi to chaboye yeba arrondissement ya rôle na olingo sala na campagne comme candidat soko za gouverneur kangama na région oyo yo yebi kitoko oyo ko défendre yo et puis OK na groupement ya régional soko kozala sénateur ya député na arrondissement na yo yeba arrondissement na yo c'est tout ce que je cherche à dire donc awa ngai soko za ko comparer ngaki ngana ozana premier ko courir campagne ya gouverneur na ba Congo oza ko sala erreur ya makasi parce que ko bosana te ba tout ça corrélé na ba makila na banini il y a trop de choses on négliger yango te et ko funda ki oza tribaliste oza régionaliste mais yebaka ko filtrer makambo après to za nzambe te po sangisa batino so Jésus kutameka ko sangisa monde makoka na epete yonde zo kansangana ke na kastai na sala ki gouverneur kuna to kuta na tatuka bankanga kuna to sala ne campagne ngane ba muchanga na bango ndemba na okabola ngona ba makambo na bango ba bele kuna na yikute koma ba kabola ka ba ferme na bango tongi ba parcelle na bango ba diamant faut faire attention yeba campagne za okundura ngwabi na ko ipe oke na Kivu te na ke no sala campagne papa Tshisekedi na taon na yebi kute bana Butembo na bana Kindu na banini koma bazaka na banini kuna donc pona un peu section ezali ke oza familier nango et puis attaquer ba catholique ba religion oyo na ba protestant toza ko lobela bango te parce baza indépendant chez les kimbangistes maman auti ko lobela très bien les kimbangistes ne sont pas indépendants na ba spiritualité na bango ba dépendaka donc verbe il y a un mot indépendance na dépendance les kimbangistes dépendent de leur chef spirituel et ça millier moko eza na ba électorat ebele na zo ko yeso soto kena ma lembe ya moyen ya ko balola match rapidement mais soto to kena na ki goy na ki orgueil to sana ngo netika ndeko odo asa ko yaka na ngo vraiment to na problème donc il faut me comprendre bon tikela nga terre on nga za ko beta ka mpoke na nga na pesa pesa parole na lo bana oh ya yo zona yo to ko sa su émission régie les hôtels merci OK merci ngana na lo baboye moni na zo baksa ko bandeko ba lobaki omoni ndenge po lobi ko don ça l'orgueil exact orgueil té parce que dans sens nini ngala ko baboye tant ozo ba campagne je crois tant papa Tichi azot kende na province nyonso wana est-ce que aluki ba chef spirituel avec l'église wana aluki ba congolais azak akoloba na ba congolais ezate ndenge moko tango ke na bazaïr akoluka ba église té azot parler na peuple congolais mais oyo à se sentir que azali mutu ya nini ya kimbangu protestant ba église ezebele kuna atali que non conscience na ezali que te il faut na voter pour un changement pour la nini parce que eloko oyo oza koloba oza ko sa nini ozo minute ba kimbangiste baza na nationalité moko à part il faut kaka ba kende kuna te tango bazo kende na ba province c'est pour voir ba peuple wana ou ba vanda na province wana pour nga on sepela ngolo ba oui to moni papa Titi tanga kei
na Kisangani akutana ba chef ya église kuna il faut pe amuna nini wana d'accord mais atikali komona ngwazi na tama ça la campagne au bazar ko sala bozo qui vers le peuple pas vers les églises c'est que ezande ya chef spirituel ou ya ba église nyoso ou akotala que bo voter pour un changement conscience na bino moko esala parce que même na auto ko na début de comme ko kota ki wana ya albeka za kimbanis a auto ko ba bien que atikali ko ka jamais père spirituel al babilo ko na ba base na nini et pourtant na réalité na c'est sur na Congo pe batinyo bazo ba papa lobi boye na ndenge ya idée na mais il a pas prononcé ça yango wana toujours ko loba que il faut soit que bazaïr c'est pas seulement il faut que na kamba isa étaté kamba ezali bakimbangiste baza la nationalité ya bakimbangiste te baza ba congolais tout d'abord et puis une chose faut n'appeler yo statistiquement ce otali bien na niveau de population baza même pas na 2% de population na Congo aujourd'hui baza yokutu baza même pas la moitié même pas na 20% ya ninité na yeb ça toujours neloko wana parce que to ça la neti bango bazi moitié mobimba Congo hein. Oh, c'est faux. Mais les abattoirs sont négligés dans le sens que tu na quatre églises. Nous avons la campagne, tu na ba Congo, tu as la discours naie, lenga ko tirer peuple nous pour ça changement et c'est tout. Pourquoi linga a kemona nani? Parce que ba église belé o ils ont battu belé ko le côté ki magis bazana ba ke komona ba moté. Donc pour Nabiso nga nazomona te que oyo il faut ba ki pas ba kimbaliste pour na ko senga soki nini non akokine na ba Congo car ndenge yo za na posa soki yo za na posa oza gouverner na ba Congo yo ndeki ne pas ba kimbaliste parce que eza région ba Zaïre oza na posa voix mais la tango ya campagne ya présidentielle akokine na ba Congo azomona ba peuple congolais azota te peuple kimbangiste te peuple congolais botala bo et c'est ça tout ça pays moko laïque ndenge beaucoup pa lobby odon oti koloba wa bande konyo sokala oti koloba ezate que yo ndem to tcha na kata confusion yo ndem tozo bimisa neti kimbangiste eza neti avant le kabo il faut kaka bango kaka te basa ba congolais tika mutu na kati ya église ya Kimbangu ba o nyo sur conscience na ye ekosala asala yango parce que na tuna ka question so ke zara ba viola ka ba mama kimbangiste olongolo ba biloko zolo ba lelo po ba violer bango te po esalami na est mais ce que biloko na esalami na base Zaïre ba violer plus de 8 millions de mamans yo attaque gouverneur mosala nini yo po esalami pas na hote yango yo zonga la légèreté il faut kaka mais conscience il y a chacun un peuple congolais eza ko sala déjà peuple congolais ayebi na ba kimbangiste bayebi o nyoso aza koyoka akobenga ndeko na ye bo voter pour un changement pour ce que le quoi et ça la maki na base Zaïre ce que le quoi et ça la maki na tracé ou na nini et ça la biso nyoso passe donc il faut que ça la compassion il y a souci il y a batu mususu na zone solo malwa papa ndeko papi nga na ke sepa na yo tango dibunu da Congo se révolta ki wana kabila tina iba char de combat ba ke de bunda ba ndai ko bunsa peuple ya ba Congo ou bien un groupement ya groupe ya batu moko boye ya religion moko boye à vous l'antenne. Merci peuple wana soki telemaki po ba ebi que congolais pour souffrir. Non, religion, groupe, église, on a ce qui va se révolter. Peuple d'église, église. Non, je prononce toujours peuple parce que Baza Bako. Ah bon, yo ne mutozo ça la division. C'est là Nancy ça pour répondre yo. Non, c'est là Bazali, ce sont des Congolais.
ya ne mwana nsemi na lingaki na comprendre mais quand tu dis que peuple non wana ezali idée na yo zalaki na yango ngana munoko na ngai bien spécifique non ngana munoko na ngai nazali que babomi ba po balbateki babomi bangolais babateki babomi ba burundais babake babomi un peuple congolais yo lingi zelana sisa en tant que peuple congolais na ba Congo ta mamoni bazo sasaboye soki bakimangiste oyo balandaki esprit spirituel ya papa qui mango il faut que défendre d'abord mabele na peuple congolais balingaki ba rejoindre combat wana mais comme bango baliaka trop na sima ya pouvoir c'est ça batiki yango pour o bakufi wana ils ont peuple bazo ko revendiquer et loko oyo balingi peuple nous na kati ya Congo azan na droit na constitution ekomi a na droit ko revendiquer. Merci. Merci. Siko revendication oya di Bundu Congo moni ke ezalaki bana ya ba Congo te mais ezalaki di Bundu c'est que un groupement de gens. C'est pour vous dire que Kabila atindaki ba char de combat ekene ko boma bana ya ba Congo te mais etindaki ba char de combat ekene ko boma et une certaine religion, un certain groupe. C'est pour vous dire que c'est pour vous dire que ndeko papi groupement ya batu yo mutoliko comme leader ko bossa na pété to wuti ko attaquer comme candidat gouverneur ba Congo un gouverneur c'est un président dans sa région peuple était aux autres divisé batu mais c'est ça mais il y a kasi on a posé question exactement il faut qu'on divise il faut diriger ba groupement ya batu tu ne peux pas diriger un pays une région sans koye ba groupement ya batu comment ils sont répartis dans leur fil force à mutuma kana sinaye quand les gens se retrouvent culture à chaque province ba culture ba tradition et puis surtout parler sur le peuple congolais na kati ya campagne na kati élection tous a ça la sujet sur la tradition et la culture papa papi est-ce que papa demande eza information moko très important na opesa yo yo tangisi le ki Tshisekedi na koyeba ba tribu on a 65 ans akomaki ministre intérieur azalaki ko dialoguer en même temps na ba chef coutumier azalaki en même temps un ministre ya ba chef coutumier attention na ba biloko koloba papa Nzambwana papa Carlo toza kolobela campagne papa Carlo ko diriger bateza eloko mususu campagne za eloko mususu c'est ça l'erreur toza nango toza koyeba te qu'est-ce qui fait campagne tozo ko kumisa sujet papa na ngai toyokana yo no ko kumisa sujet konga na zo na kata campagne c'est ça la réalité na tango toi tu crois que soki papa tu sais aza koloma comme la campagne tant comme président makambu nyonso wana ekozala ndenge ke ili campagne za eloko mususu au travail pisa eloko mususu na taya campagne solali kolobela na taya campagne tikanga na sala campagne ndina za kosala pardon na lozo na kata campagne na campagne na taya campagne ndeko na ngai
yeba champ de tir yeba champ de tir na yo ezali wapi regrouper batu selon ndenge bazaleli yeba si champ de tir ya campagne zanini eza peuple ibongo zanini peuple okukangale wapi ala tikala pesa exemple moko simple tikala pesa oyebi ete bato mingi bakendaka na rivière ko pêcher bambisi azongi pe akangite bamso akei akangi. Ce n'est pas si longtemps ngai personnellement je vous dis la vérité na eko découvrir que nzokande bakomi siko na système à GPS oyo eza koyeba ke bambisi bazali awa et sur base de ça on a compris que y a de ces mbisi balamwaka na butu bamso na moi kaka bamso na butu kaka il faut yeba ke songo kanga ngolo oke na moi chance za moke po kanga ngolo faut que ninga na butu parce que balai na mabulu na moi butu bango ba eko lamka ba eko kolia siko ba biloko ba insecte mike ko ya katu c'est comme ça qu'ils vivent. Donc soko za ko luka okanga certaines sortes moko ba mbisi yo bon pêcheur yeba la kwana yeba ba mbisi za kawana yeba tamba mbisi ngo ba ya ko lia yeba tamba mbisi no ba bimaka. C'est ça aussi campagne mais campagne nango siko campagne nango ça kimbangiste campagne moi je dis bien moi kimbangiste. Merci, une bonne question. Une bonne question. Le bas est peuple ya bas Congo. Ko ba kimbangiste ba soki 1% soki combien de pourcents wana na kata ba Congo. So lingo statistique au moins là que ba ça même pas 10% ou ba ça mais na ba Congo. Oui, tous na posa nango mais yo ko chate que il faut déjà soki ba ça la campagne ba ikunate. Tout peuple ya kimbangiste ceux qui aillé place campagne ezali akoyoka message abi OK d'accord mais yo ezali ko stigmatiser ba kimbangiste neti baza ba matire moko boye que bato baza na merci c'est ça exactement merci donc vous avez la conscience il fallait un kimbangiste pour dire que na lac oyo bambisi baza ebele parmi bambisi yango bambisi bakimbangiste baza na tana bango babimaka na mai tana bango baliaka biloko no balinga pe ko lia et comment na okangela bango c'est là que nous sommes. Merci di kamolobi bango bakimbangiste bazo kanisa baza banani mais ils sont dans leur groupement de leur façon et cette façon là pour les convaincre moi je nazo compter heure nazo compter ba jour nazo compter bit na ngai na Congo. Pourquoi biso bana Congo papa Tshisekedi faut forcer à gagner ce qui makambo za raté que démocratie mikolo économique to ko forcer makambo. Moi je suis d'accord to que na le 6 avril le 6 décembre toi attaquer Kinshasa et puis toi tu as papa Tshisekedi président, je n'ai aucun problème. Malheureusement on y mtati ba millions de dollars na ba UNICEF ba communauté européenne ba yebisi biso déjà été makambo ko zala ka le sous bongo te il n'y aura plus un président qui sera au pouvoir par force, par tricherie ou par quoi que ce soit. Donc, bon lutter avec Seni, bon père de tes papa Etienne, alors bien on a Bukavu, on a interview à Saliba Saïlewa, puis la voix de l'Amérique. Bah, question sous Eyaki na la voix de l'Amérique, ou Eyaki na travaillé dans la voix de l'Amérique. Il y a de ces questions qui sont préparées, qui ont été qui ont pour ebima poissa parce que besoin quand ça doit qu'on sakana. Bisoto lingi à partir de Washington, nous sommes en contact avec des capitaux, na affaires département d'État. Voix de l'Amérique avec que nous avons kebisa kibi na lobaki awa que la voix de l'Amérique ezo ke na Congo na ko supporter la campagne et na Congo mukolonios bon soit ezala kuna mena na toujours wana RFI ezala toujours wana Africa numéro 1 ezala toujours wana moko ati bango na zate ba question ezali wana c'est portos à la claire que Congolais ayebi était il n'y aura plus un président au Congo par qui goy faut qu'on le par élection et comme unique moyen de tikana yango wana ka po bato mingi bazo kanisa ete longole na Rwanda le 6 décembre que tokotia mobulu et puis totie papa chichi président et ko simba temporairement mana ko sepela kutu olo bakutu ce qui okaki que papa chichi ke ne ba Congo te wana ndé d'accord wana ndé il faut condamner mais tant wa ça campagne na ba Congo siko yo problème les anines nazana kamba senini problème était nazana problème au côté papa papier ko dévier masolo nazana dévier na ocho na place problème na place nonde yokanana dinonde batu botako kanisa oyo linga ke na kimbanga na lobita ke na kamba na lobita ke na kamba na yebisa kibino lundi olanda inga lundi très bien
nazo sala campagne na ba Congo et na ba Congo ngai à travers mes frères mes sœurs Kimbangisi ki ba frère na yo na ngai naza komona ete moi koko so ezali sur base de quoi? Si base ya nungu biso nyonso yoka kina biso kenkamba eza ko appuyer Kabila sur base ya clé et ya kiwana Nkamba, moi j'étais là, papa d'espèce, l'art en jeu. Nous avons appelé des pasteurs qui m'ont basé en Europe, basé en Congo. Moi j'ai appelé aussi mes relations directes en Kamba, Nkamba, téléphone, tout ceci, moi j'ai contrôlé. J'ai vu que Nkamba n'a donné aucun ordre concernant voter candidat A, candidat B. 1. 2. Et bon, parmi les Kimbangis, il n'y a pas eu aussi un message qui est venu de Nkamba. Voilà pourquoi nous avons dans la laine de Keba. Je vous ai dit que les Kimbangis n'ont aucun message officiel à partir d'un camp de ABCD. Donc, la place où on a profité pour dire que non, il y a un vide dans la campagne. Donc, nous n'avons pas de beaucoup campagnards tout autour, il y a les communautés Kimbangis. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Moi, je me porte garant en dengue, malheureusement, oyo boyebi milia ba Kimbangisi te boyo kangai milia Kimbangisi c'est milia très complexe baza na ndenge na ba oyo ndeko papier lobia 100% je suis d'accord avec toi. Donc baza batumoko bayo ke la ramonka papa même si ça ba ki parla wote 100% oui ndenge wana bazaleli ce n'est pas à moi de changer la couleur de ce oiseau là baza bongo. Mais alors si base de ça toyo kana avant le 28 novembre que bisonyo sotoza en contact na ba ndeko ba Kimbangisi comment toko kote la bango comment toko lambe la bango ba raison toko pesa mama mizazala ki ona sala ya mtasuka zaki maloba lendi aloba ki bien ke ba mama baza violé na est ya aussi de mama Kimbangisi ba bilanga ba botoli kuna ya aussi de ba ferme ba Kimbangisi ba Kimbangisi ba twaleki na ba terrain ba ferme minene ko le kabiso nyonso ba église musu tikali na Congo ce sont des gens qui perdent. Mais il y a une technique qu'il faut entrer dans le oyo. Allô, papa Zamwa. S'il vous plaît, il y a une question moi so permettre ngana tuna. Merci. Merci pour na opesama. Nabibo. Maman na biso to kota na téléphone na lobibo. Auti na king. Amoni ba Kimbangisi baza na tendance na bango ba okela chef spirituel. Ba na tendance moko. Iliko bake binu bato bozo nier ki ba pesi bango ordre te. Tendance na bazu yango wapi. De deux. Alors, il faut se soumettre à Zoloba afin que tu gagnes
ba voix par na bato ya Kimbangiste. Nena tout nos questions moko. Au moins te au perdre temps na yo des séances ya émission dans le tout le makambu ya l'élection pour papa nani wechi autaki ko se retirer na ya lobby aboyi ni ba problème ake na ye pour tout le makambu ya ba propagande na biso. Siko na tout na question. Au moins te contradiction mo za makambu zo ba pourquoi soki toko gagner bata Kimbangiste ezali yonde mutozvana na ndaka mama mwilu kende na nukolonga chef spirituel na bango comme baba tataleki na yo après soko longi bango recommandement moko kopesa ma partie ya ordre mo epesa ma partie chef spirituel na batu ya église nde après bango bakosala siko soki bino bolo bake Kimbangiste bayokela chef spirituel siko nga odon nazali nani pona kende ko convaincre un Kimbangiste pour kende ko voter et papa Etienne Tshisekedi donc ça veut dire passer ba temps inutile dio lobini pona. Merci Ndeko Odon. Souvent que l'objet toujours passer temps, mais en réalité toujours passer temps parce qu'on parle toujours des élections, la campagne. Ba koko sonde ba tolinga ba poto tokola. Soko za minu era mwana profitolia ka bandika. Oyo toza ko lobela likambo za très complexe. Oui maman la lobigo ba kimesi baza na tendance ya koyokola. Ce n'est pas que baza na tendance. C'est ça la formule de l'église Kimbangiste, le chef de son éminence, le chef spirituel vient en première position. Maman on a soka pesi bino na 50% tendance. Moi, j'ajoute à 100%. Pas l'ongola mon tendance. C'est comme ça que ça y est. Et c'est ça leur discipline. D'un côté, attends, comme un peuple. Dans la répondre question, au confinement à 100%. Tout qui est pays, au confinement à 100%. Mais pourquoi ce qui est à 100%, ils ont dit que individu le colangai, dans la foi mon qu'on a yoté, n'a qu'un de convaincre batajawa. Voilà. C'est que yo ka réponse nanga. Ozomona eloko yo lobby ne place to komi awa. Tant que le chef spirituel Kimbangiste, de manière ngana yebi la kolla avec discipline zanango bate belé boyebi ete ngana yebi c'est un garçon qui n'a aucune remarque, ba papa le kulu ba papa na yeba papa qui solo kel na ko qui ba remarque ba zanango ba erreur ba ça na vie, mais ce garçon a grandi avec une discipline obisoto yebi très bien. C'est un garçon trop sage aussi. Ce n'est pas en fait ba Kimbangiste ba wana comme leader. En tant que leader ayebi yango ete azana influence ya ko sakanate. Faut me croire. Papa Simon Kianga Nankamba nanu apesi influence mokote. So ke bien pesa yango. Je vous dis la vérité. Tozo kende nulle part. Mais le kol apesi yango tendengo lobby. C'est là où ngai na yo Odon to benga na ba Kimbangiste moko na moko to sala ba makamno so ko sala kana cité ko sala ba campagne na biso ko se convertir saka na biso ke voter kingani. C'est ça notre devoir. So ke lobby était Papa Kianga Nankamba asi ayebi c'est archi faux. Pour ce que ça que Papa Kianga Nankamba lelo simbi micro et bimi officiellement na radio que tout Kimbangiste voter X candidat. Ah botika ba jewana. Les Kimbangiste sont capables ya ko sala ka teke ba ko voter te mais baza capable de passer message de mwana à mwana et puis to baby na biso campagne oyo ba voix nyonso ya mwana nyonso kasai mwana kananga mwana ya wapi mwana Equateur aussi ndaka za Kimbangiste ako voter candidat oyo Nkamba elobi pourquoi parce que c'est ici où il y a le moment problème to sala tout influence ya Kimbangiste ekotate botika makambo za net biso na biso to sala ka ba campagne na biso et que Nkamba n'intervienne pas à un certain candidat so ki to lingi papa Etienne Tshisekedi azala na appui ya Nkamba eza pe papa Kianga nite aya koloba ete voter Tshisekedi ndenge boza ko s'attendre papa na Nkamba ko tikala ka jamais ko sala ngo lokola pe malula ko yo sala ngo te lokola pe mukuna asali yango te lokola pe yo yebsanga pasteur oyo aza reconnu aza na église ya munene à lobby na micro. Allô, Papa Zambouane. Ça ne peut pas exister. Oui? Papa Zambouane, yoka, oui? Yoka un téléphone. Na bengi ki na benga Kimbangiste moko. Allô? Allô, boni maman. Bonsoir, pasteur. Ah, ezanga boni bino. Allô? Oui, boni bino. Ça va bien, boni bino kuna. Biso za bien. OK, na Nkamba dimanche. Nkamba? Ah. Na kena Nkamba te, ni za kuna. Dimanche za ki wapi? Na hôpital. Na oncle kuna nganya ni na universitaire. Et bon église. Na kena église te. Kwani?
n'avais pas entré à l'hôpital. Bon, nazo vérifier les camoko awa, ce qui est vrai. Papa Simon lobi nini pour na bakimbangiste, pour na élection. Alors tu as voté Kanani, tu as voté Kabila. Est-ce que Kabila c'est quoi na munoko na ye ou bien kaka ba soupçon zo bimaka? Il y a lobby boy. Lobby pénate tu voté Kabila, lobby boy. Kabila a fait un modèle dans l'église. En plus, notre professeur Simon qui a papa Simon qui m'a en 21, Babilaka est belé dans la profession, et donc nous avons Kokitango et Nani Joseph. Et on a idée à ça, mais l'autre au fait, ça a été, il y a donc, deux fait, merci. Nous avons fait la moutumala, nous avons fait, ça merci. En plus, il faut remercier. C'est ça, on peut faire ça, merci. Donc, loko ya lobi na munoko na yenda ya ngwana. Siko bino bo comprendre ngo qu'il faut voter pour na bongo. Non, de faut voter Kabila. Siko ba t-shirt ya bozola ta il paraît que ba ke photo mo ya Kabila moko ya papa Simon. Bon, ça moni ya ngote ba polo zaka o ya Kabila na photo ya Kabila. O ya papa Simon na Kabila na moni onansi. Mais influence wana. Na moni nde influence wana ezape papa kimbangiste nyo surtout baza déterminer na maloba wana papa loba ki il faut surtout ba voter pera Kabila. Bon, un kimbangiste qui se respecte. Avant loba non na kama papa Simon Kimbangusi. Donc biso tozebi ke ya visionnaire. Ye amonaka. Ye ayebi nini ya zo mona. Siko yeso ga ebi biso to sala. Oh ya moni, do biso eputo sala. Un kimbangiste qui se respecte. Après, loba non na maloba papa Simon Kimbangusi. Donc ce qui est à Sengi, il faut être ma bongo. Kwa kimbangiste nyoso ayebi ke libeko utaka na nkamba. O nkamba elobaka yango nde ba kimbangiste basalaka. Donc ce qui nkamba elobi eza papa Simon Kimbangusi alobi. Donc kimbangiste nyoso ba papa boyoka ngo bien ndenge mama zolobela bino boyoka ngo bien surtout yo papa odon yoka penza malamu fungula matoi. Bon bien kuna. Biso oza bien ngana rappeler lo. C'est pas parce que zolo ba keza la vérité parce que sobandi maba ndenge wana. Bango ba pona nzela ko za. Papa na zom sel bino maloba. Merci, contrôle na studio. Na sepeli mingi papa ndenge osali effort pe oni osala na telefone akoki kobenga ndeko kimbangiste peut-être ngape na koki kosala yango eza malamu na banza na komi na point na ngai ya koyebisa bino ete quel genre d'effort na sala ki taw na yokaki makambo oyo e batu boni na yokaki voilà pourquoi na belelaki ntangwa na kobenda bino depuis lundi parce que makambo oyo tozozwa ngo na blague oyo nyonso alingi ete papa Etienne Tshisekedi a passé. Pardon, tout travail dire, même na 1%, il y a négligence, bino vous avez négligé les kimbangistes. Pourquoi, puisque na yebsi bino. Chez les kimbangistes, peu importe à moi na région, nini, peu importe à moi na pays, nini, il parle, il voit la vision du chef spirituel. Si on a na yebsi bino, ba question papa wa tunia kitoko, est-ce que le chef spirituel officiellement a confirmé yango? Mutu na mutu azako babata na ndenge neke soki babeke merci donc merci na topesi ba voix à part ça babilaka ba prophétie boyoki yango ezako c'est le même message maman alobi azana vérité ngape yango na yokeli nkamba azalaki pardon pesa na minute Civil ça n'occupe aucune sa makanisi na lingi na rejoindre papa odone loko mo mama oti ko lobawa bon voilà donc awa na banza to komi na po ya ko comprendre ete soki ngai na yo tolingi papa Etienne Tshisekedi a passé et que ba un plus ça ba kimesa ya kokota il n'est pas tard dépêchons-nous ya ko banda ko chasser ko tindika ko pesa maloba mabena ba kimesa de mer cette maman là elle est facile à convaincre na question moko est-ce qu'a confirmé ou non d'où to salaboy il y a toujours moyen de changer moi je vais de changer plus de 14 kimbangiste na philosophie o ya maman ayena yango et puis ba ko papa Etienne
papa Tshisekedi. Pardon, naza pesa presente parce que tozo makamezali eza molimo. Yako sakanate. Ya via batu, yako sakanate. Donc toza la sérieux. Non. Omoni eloko ozomema biso na mobulu moko boye. Mama oyo alobi ke odo afungola matoi na baza mama na comprendre message na biso te. Papa Nzambo na yeboko alobaki awa ke papa wana aza sage. Mama oyo na rejoindre kana liloba moko oyo pasteur auti kobenga. Alobi nini alobi bango balandaka oyo alobaka. Alobaki yango na ndenge mosusu. Mais bango ba comprendre qu'il faut ba remercier. C'est clair. Yo siko lingo balola yango ndenge ni. Oh, ko balola te ngai nena za pardon papa papi. Naza ko accélérer influence oya incompréhension batu e combattre na lolenge yo kana no pardon papa papi ko bebisa campagne ba Tshisekedi ko bebisa campagne ba Tshisekedi alobibo soki bakimbangiste balingi na bango ko voter kanambe po ba vision na bango ba moni asalisi bango mingi mais bitishun ba voter pourquoi te forcer bango. Alors c'est contre papa Tshisekedi. Donc papa papi forcé à voter Tshisekedi. Bref. Mais dis donc, moi forcer, pourquoi tu enlèves ça? Il faut utiliser ça par toutes les forces et par tous les cas de figure. Il ne faut pas être forcé, c'est ça. Par tous les cas de figure, qu'on forcer, tout ça là, tout par tous les cas de figure, Kabila doit quitter. Et on doit aussi forcer les Kimbangistes qui sont moins sûrs de tout ceci. Ba voter papa Etienne. Ndeko nanga papi yom tuza kobebisa papa Tshisekedi. Awa toke papa mbangu kuna epito ke ne papa ndompe. Ndeko mbangu mbondo na pesa maloba kuna. Matondo papa Nzambwana na ndengo pesinga maloba mena oti kolanda ndeko na biso ya mwasi wana malobi alobi ki bango basalaka o chef spirituel na bango alobi tozala clair to jouer hypocrisie na kanisi ndeko na ngai nani Carlos aza kobebisa campagne ya Etienne te mais ndenge oyo olobi ke no tokoki kosala de sorte ke to ramener bandeko wana bazonga na nzela babunga te ekozala pe malamu tosala ba démarche wana mais eza mwa passe déjà na bato oyo baza ba fanatique bato oyo bazali ba aliéné mental bato oyo bazali kokroire na mutu oyo nzambe asali neti bango bakomisi lokwa nzambe ke oyo alobi yango wana bango bakondima eza passe po to convaincre bandeko wana bazonga na nzela ya solo pena mais il n'est pas tard ndenge kaka yo lobi tokoki kosala ba démarche wana po tozongisa bandeko na nzela bon nga na loba kaka Congo majorité ya Congolais eza église kimbangiste te église catholique eza église protestante ezali soko ke hyper équateur d'église ezali soko na bandu d'église eza soko na Kasai partout d'église eza mais to s'éterniser te na moi groupe ya ba minorité moko boye et non bango nde mutu bapesa pouvoir na Congo non ndeko tokeye papa solobi moi groupe alors que moi groupe nga yango na linko yoka te quand tu fais une campagne moi groupe eza utile toke pande kona téléphone à 706 donc soko za koya na ko minimiser moi groupe moi mutu mo kaka moi kanda et voix mo kaka alors tu n'es pas un bon campagnard bino boza ko besaka non moi wana ko bimisa donc oza contre papa Tshisekedi a passé et moi je suis contre toutes les personnes oza ko supporter papa Tshisekedi donc quand tu négliges un groupe na retirer terme ya moi groupe na retirer terme ya moi groupe excusez ngai na lobika ki ndenge lobika osala démarche pour to ramener bandeko na nzela en tout cas na souhaite bonne chance pour na komema bandeko na sima ya papa Tshisekedi matondo wana siko toyokani tokena ndeko azana telefone na 706 et puis bongo tokene pa ndeko dompe oyebi ozala mwana ndaku so bata telefone bakoti topesa au moins priorité et puis na kopesa yo et puis tozala bandeko ebele bakoteli biso suna singa papa lukekinge ne bazali ndeko na 706 na pesa maloba kuna. Allô Koba 765 oza koyokana Allô obengi poko na radio lisolo to pese maloba est-ce que oza na radio lisolo Oui nazo landa bino wana oza na liloba ko loba pardon Oui na suivre moke conversation oyo nani ndeko oyo a bengi maman moko na téléphone tout à l'heure, maman qui manquait ce voilà. Alors, donc, on a vu émission à Bino un peu tard,
pendant peut-être 10 minutes là, mais le peu nayoki ndeko apengi maman wana et ezali tout à fait révélateur dans le sens que je ne sais pas si Bozo comprendre Rango. Ah bon? Bozo Kangai? Oui, bon, donc et ezali vraiment mawa. Parce que liloba oyo maman wana alobi ezali clair. Bozo Kangai nazoka bruit moko na bino pembeni wana. Bozo Kangai? Est-ce que Bozo Kangai? Koba. Oui, donc le maman wana alobi ezali mawa. Ezali simplement clair. En résumé, ezali boye. Ezali à achat ya conscience. Kabila assis à corrompre ceux qui leader na bango wana ceux qui ni maman a alobi clairement parce que maman a alobi que Kabila a sensagi bango mais ezali corruption claire. Donc c'est pas ceux qui donc sacrifient que le oyo mokondi ya église katikolo basombiye mpona sikasikoyo nde ye azwa bakambi na ye mpona komema bango bakende pouvoir voter Kabila ndenge wana mais ezali corruption. Je respecte le pasteur Mukuna, il a été clair, il n'a pas tourné autour du pot, mais c'est vraiment malheureux pour ezali nani le pasteur celui qui mangi sona ceux qui le nani qui mangi sona basombiye et c'est ce que la maman nous a fait comprendre. C'est vraiment clair. Ezali mawa mingi donc ça signifie intérêt il y a église ceux qui va pèse bango ceux qui mbongo nini maintenant va pèse bango ba t-shirt wana on oublie que il y a 70 millions il y a pas congolais bazali na passion mais avant pèse bango mbongo wana ou ya pèse bango Kabila wana et aussi la bango mikoloboni et aussi la bango mikoloboni batona ça n'a pas problème la bango quotidien. Mbongo au leader ceux qui m'ont sont azui. Mais ça c'est grave ça. Donc merci. En tout cas à partir d'aujourd'hui ils vont quitter là-bas. Un point non ça la bongo mais merci na makambo lobi awa na banzo comprendre makambo oyo outi koyoka epa ya mama ona téléphone ngai na yoki yango naza ko vivre ya people oyo people et le bas na biso que ba faux leader ya église merci tozala bandeko ebele baza na kati nde problème wana oza komona ete batu bazali oyo baza koyeba te pourquoi zambwana aza ko insister ete philosophie ya église kibangiste c'est tout un devoir et ça ko senga technique ya comment ko kotela mais batu bazali kaka kotela kanga tembe awa ndeko dompe na peso maloba kuna yopo za kasage na ngai awa zala netre pasola mpoke na ndengo yebeli pase bandeko Castro bazali Zoro Babel bazali mise azali batebele bazana kati andeko dompe na peso maloba matondo mingi ndeko za bwana vraiment azali ko respecter pe ko admirer esprit nayo ya koluka à tout prix ko ramasser les voix partout. Ils ont vraiment motivation comme madame. Mais parfois qui quelque part il faut que ça la face na réalité ko ta réalité nezali. Ponga na mo logo zali ko bunda na mupeni. Mpepeza bana ma direction e belo ebite lisusu côté nyoko kanga. Ntoko zali ko bunda na to pousse moko azali soki na 12 maboko yoso kangi liboko moko kufime maboko mchoza ko kanga na kinozo bomai. Donc likambo est clair. D'abord il faut comprendre le concept ya bateau bazali spirituellement terrorisé. Bateau bazali spirituellement terrorisé, balongoli bango conscience, bakoti ko réfléchir té. Pour eux mutuana azali Simon Kimbangu ezali Nzambe, elobi mutuana elobi Simon Kimbangu elobi Nzambe. C'est clair.
Congolais bakolisa ye babokola ye na kati la kinkole avoir peur nzambe akomema lifelo bakosala yo kamundele. C'est ça. Donc pour la bango ils vont préférer qu'on protéger que bakende kozala kamundele na lifelo te comme ekete ils s'en foutent éperdument. Le point mon président bango aza corrompu. Les matchs de nous avons pour ça là. La gagné c'est pour arracher au 0,1% battoir. Je regrette avoir eu besoin de moi. Donc, on va acheter au moins 0,1%. Or, battoir, le corps a gagné corrompu. N'est-ce pas le baka? Mbisi a pour la Mutu. Mutu a Kimbangi, mais c'est poli. Donc, ma Kimbangi, on a repola. Dans un peu de pourcentage de monnaie. Alors, en tout cas, je regrette n'a respecté vraiment, n'a pas admiré Mutu Mamala, on a eu partout. Mais battoir a tout considéré, le roi de Bandangé, le corps là, est lost cause. Bah, perdu. Ce n'est pas dans 14 jours que vous avez la mesure pour rediriger Bango Isusu, bah, esclave. Et ça, encore, nous avons un attente de ce que le Bible est dans le Kouta. Nous avons dit qu'on fait dans même attaque 40 jours au Nimaté. Alors, 14 jours au convaincre qui Bangi, nous avons Bango service, Bango Keno, Kabila Zar inflation. En tout cas, bon courage, Matodo. Merci. Merci ndeko dopeli kabonobe ya solo mekobosa na te papa Tshisekedi na bokei na Nord Kivu na Sud Kivu ki Bukavu batu pe balobaki te c'est impossible est akokoka yango te mais boniati na ye wana avant kutu aloba a convertir yango engelo bake action na media action na politique action na tango ya campagne eza ya kitoko papa Botende alobaki mutu soka la nguba yo bangi kolamba nguba na lolenge na yo ako continue kondondo na banguba ni akozika za kolamba kame soko ye na nguba ya ndenge na yo. C'est comme ça qu'on respecte les hommes politiques. Comment baza capable de convertir Batu? Comment aza capable? Comment un politicien doit être un bon négociateur? Nyo bake ligne de force oyo papa Tshisekedi akoki koyana yango sikoyo ya kotala Batu oyo Kabila asali politique ligne ko yiba bango yo sala clé à contre rebours. Bakache so bakanyo clé de gauche yo poke na gauche ko buka na fozong sa na droite. Des places où on a un kamba et ça y a est-ce que Papa Tshisekedi peut arriver à arracher ces gens-là de Kabila? Qu'est-ce que tu as toke et pas ya bandeko ba côté sonité andeko Zoro Babel mwana guta na mama mise yo poza koya et puis bandeko poto wela po papa desfe il faut akeneko lala asenga ki déjà maloba minute na biso et combien okena une minute papa Zoro Babel après yo papa nkunku pe azali et puis mama mise zo mwana ndaku na ko ayo chikinga ta mulai ngayo chikinga ta mulai
mais papa siko yoko to lobaki ba musunan ba lobile toza ebele donc papa zoro babel kenga mukuse ozoko bino oza ko yoka bande ko ebele baza ko senga malobata ya suka ndeko zoro babel a full antenne. Ok, mbote mingi na balandi nyonso ya radio du solo. Tout d'abord nazo kumisa nzambe parce que eza quand même grâce pour la biso vous allez informer vous a boye balandi bazali ebele na mbati wa na biso isolo bani motai nakiki nazala liloba na sima liloba ndeko uti koloba ke likambongo tokomo kuma neti na retard pona kolandela bandeko na biso ya kimbango mais nalingaki na s'adresser directement epai ya bandeko na biso ya bakimbangisi ngai pe nazana bandeko bosusu basambelaka na kimbango ndeko moko ya kimbango oya ngai azoloba na ngai que ye soki batie mbwa na Tshisekedi malamu a voter na ye mbwa, c'est-à-dire azapenda déterminé à voter Tshisekedi jamais. Mais na lingi na ye bisa bandeko kimbangiste que ba Congolais nyonso baza diriger na kambate Nzambe arenyaka likolo na se na mabele na mai pe na tous les abîmes. Notre Dieu aza likolo na nyonso. Ce qui a lobby oui etika la oui, ce qui a lobby non etika la non. Et comme ici koyo moment oyo batu nyonso bayeba ke kimbangu azalaka Saint-Esprit, kimbangu n'est pas Jésus et kimbangu n'est pas Dieu. Lui-même kimbangu il a servi Jésus. Lui-même kimbangu il a parlé de Dieu. Mais na comprenaka te pourquoi les kimbangistes bayoka ka kimbangu mingi koleka voir même Dieu. Et kimbangu n'est plus vivant mais une personne. Oyo kimbangu esalaka ezali basalaka religue to basalaka lokola oyo catholique esalaka litanie des saints. Donc il faut des mort ça kufa ndebo sala prière likolo na ye ezali mêmement ndenge Satan alingaki à s'approprier na corps à Moïse pour abana kosana ngo relique pour que Moïse il fit un homme très puissant, prophète très puissant, même plus que kimbangu. Mais Nzambati ki Michael pour récupérer corps à Moïse na maboko à Satan. Donc kimbangu baye o bango basalaka wana basalaka relique. Donc il faut tout à fait comme les commerciens parce qu'il évoque le mot kimbangu n'est pas le Saint. Dieu est au kimbangu. Tout à le 28 nem takolonga so kinzambe to kimbangu takolonga. Merci, au revoir. Merci ndeko Zoro Babel likambo lobi okokino ko za raison sauf que ko bosa na te o ezata ya campagne ezata oyo na loba na binoke musapi o elemba ya mutebenda kansombe ezana nzete ya mbila. Donc il faut aller très calme comme il n'est pas encore tard, la date est J. Il faut aller au calme. Oh, merci. Comme ça, tu peux papa maman misé pour nazongi la ba 2000 za batumio baza na kati awa. Ndeko nkunku na moni oli susu te ndeko nkunku soko za ina ko peso maloba pardon zonga na ligne. Donc maman misé na peso maloba. Mama mize mwana guta nanga soko zali zwa maloba parce que ndeko desfe azana kati awa boy mama mize soko zo maloba te toke na ba 2 minutes toke ko bandela epa ya papa Daniel Mupeke et puis to kite pa mama Nasha papa Carlo papa Bisikita ndeko Odon et puis ndeko Dompe yom toko kata ya suka et puis papa Zoro Babel pe ozali kaka na kopeso pe mwa 2000 en tout cas toke na minutes mbangu parce que tokomi 5h50 17h en États-Unis 50 bino kuna déjà presque ba minuit na bino c'est beti na Europe kuna donc mama mise soko zali ya yo maloba soki te okozwa na mtango micro comme prêtre alors soko kozwa maloba te toke pa papa Mupeke ah merci papa Zambwana no pesinga maloba non à la bref et comme ba minute ya au revoir na oloba boye tous à la décourager te biso ba combattant biso ba o tous na souci à Congo biso nyoso tous à derrière numéro 11 parce que azoya kolongola ko satisfaire biso a robeta bâton magique te de façon que Congo est comme un mbalamoko paradis mais au moins pouvoir et à la récupérer et pas ba congolais. Alors la naki na ba chaîne locale Vox Africa na Africa 24 ba l'accès qui déjà ba parler ba pasteur au bazo soutenir nani Kabila ba l'accès qui papa
photo ya papa Simon na boye koloba on émission mokolo wana po na monaki nazalaki na ba confirmation te ya makasi malgré na talaki Vox Africa on a oti kobenga azali belle sœur nanga na ba na bino na ba na famille bakimbangiste donc ndenga lobby bongo ezali sous une importance mon côté ya koloba ke dans quelques jours etikali papa Tshisekedi asa la paix fort ne soki yoteki nguba soko kali nguba la comparaison est la raison te toke na makambo ba réalité moso to utiliser ba proverbe belé te ngana zoye pa na yo na monde de jeso yambia adversaire nanga asombelo mituka bilamba ba makambo belé ngana zoya maboko pa mapuna conscience oyo kanga te donc Tshisekedi ke na ba Congo mais Kimbangisto aza conscient aza na conscience que mboka na ye malgré papa Simon mboka na ye c'est comme na maboka ba paya Kimbangiste aza Congo atika la congolais aza Kimbangiste kaka te atika la congolais donc merci beaucoup lo nganya lo ba papa Zambwana ko tika osala avocat du diable ozo bebisa image na yo po yope ozana merci ndeko na ngai ngamu sana za kosala ya ko soutenir candidat na ngai e mabanga nyoza na liboso na ngai il faut ko nettoyer yango e libanga ya makasi eza na milieu na ngai sont de Kimbangiste il faut kaka na kotsa message oyo pe merci ke binus boyoki boyebi angle ni bakimbangiste bazoke na yango mama Nasha à vous l'antenne mais biso nyonso tikali pardon o aza na message eza la message à bolembu message à négociation mais aya na message à kotindika bakimbangisa na colère te to na position na bango baza na ngote soki ko yiko zala bongo si c'est vrai mama Nasha na peso maloba kuna mama Nasha malobe pa na yo soki te toke epa ya ndeko Carlo na moi 1 minute na yo et demi. Merci papa Nzambwana na bopesi ngai maloba na kolobela bakimbangiste kaka boy oyo aza kolobela bino botala na palmarès na bino malamu koko na ngai asalisaki Kimbangu na hôpital oyo lelo aza kokonza kamba atikala komona Kimbangu te asimba ete koko na ngai asimba Kimbangu mama na ngai mona Kimbangu donc soki boza na reconnaissance au moins ya bayo pe basalisaki Kimbangu na tango azalaki na wele bozonga na nzela po eloko boza kosala ezali corruption mobimba napesaki kombo koko nanga Benjamin Moa na mbala kisasa soki botali yango na palmarès na bino bokomona yango donc soki bo voter contre ba peuple congolais boyeba ke histoire ekokanga bino parce que boza kosala contre volonté ya ye moko Fumu Kimbangu parce que Fumu Kimbangu soka lingaki ba paya bazwa Congo nde atikaki ba Belge bazwa Congo mais du fait ka combataki ba Belge pour te ba Congolais bazwa indépendance pe liberté na bango donc naza ko kamwa que ba motu akoma nzambe na kamba tandis que ba tata na ye o ba botie bazali lo te na mokili point d'interrogation yango tozo senga na ba réformateur botelemela makambo na kimbangisme botelemela yango po ezali susu normalité na zongisi maloba merci kit maloba kitoko vraiment na sepe na conclusion na yokuna na campagne na yokuna au sein ya bakibangisa toke pa ndeko papi bisikita in à 2 minutes na yokuna. Merci pour la parole ngana koloba boye po nantomona jamais un Kimbangiste aza combattant ou bien na habité batika pe ko sala marche te depuis to sala ba marche pe na Congo na tikala jamais Congo na bango donc bazara toujours na position na bango mais eloko toko senga attaque baza ba congolais conscience na bango nde esala père spirituel na bango c'est vrai azali mais aza kolia ba mbongo na bango aujourd'hui so kambe matinde ngwana eza kabila te eza force na bango moko nde ematande ngwana balanda te po mwana ba ambulance non eza bango mo bakimangiste basala kamba donc bango mo pe bata la conscience aujourd'hui souffrance eza na Congo eza biso nyonso soki bango bazwaka mbongo et pas ya pouvoir eza kopesa bango po ba donna na ba poche na bango mais bino nyonso boza wana boza ko souffrir boza ko mbongo na motoki na bino donc o makila eza okufa kuna eza makila peuple congolais eza ndeko na yo bo kanisa bo réfléchir vérité outi kobimba na sengi merci vraiment
na Zambwana parce que na mutu na ndeko so wa bengi papa père spirituel mango a lobby na ndenge ya sagesse beau voter Kabila pour akobimisa na monoko te mais na makambo ya lobby na ndenge ya sagesse yango wana conscience na bino esala. Merci papa nazongisi maloba. En tout cas, merci penza conclusion kitoko penza na weke pano ndeko papi toke epa ya papa Odon Pambu oya yo in à 2 minutes vraiment tozoke na suka émission. Merci l'impresario ngaro baboye bana Congo boye ba ke mutortika la mutunzamba zanzamne. Peu importe oyo bamba koza position tokolonga. Donc bango ba ke la tata bazui position na bango baza na coin na bango. Nzamba simba mitema ya batu yende mutako simba mitema ya batu mususu po conscience na bango ezonga en place. Pe na night sabine lokobo. Mutu aza na esprit ya nzambe. Jamais cause en Argentine papa Tshisekedi de beaucoup voter moi que papa Tshisekedi parce que ba esprit oza ko animer yo ils ont l'action te que mutu aza na mboka na tête aza mupaya ya omoni biloko aboye. Je pense que kala mingi te to ko tuna na lisusu pe ko koma ba ranking moko oyo ko silaka jamais na biloko aboye pour mutanga balancer biso a balancer toute une nation pour na buzoba ya mako yo et akozwa mbano na ye pe ba koluka tantôt na se réservé kaka metoro tuna na kala mingi to eba nzamba za nzambe pe mutu aza mutu. Alors batu nyonso bazali o babi ki toyoka tata boye baka vraiment pouvoir na déconner pamba nzamba pamba la bino.
Mwana muyombe oyo ngeke kubeli sabunu mingi awa bubu ya toke pale ko Ndompei Vita Kanga oyo docteur archéologue na biso awa ndeko Ndompei na manza okimi na kopesa conclusion olimite bakisimi akamba baya ko bwake leo mbazu kuna na moni matondo nakanisi na kozonga kana ndia bande bebele c'est-à-dire la kosenga bandaso ya kimbangiste bazala ba congolais nanu d'avance ba intervenir to ba ko la responsabilité na bango et ba comprendre que envoûtement mental bango nde bazali ko permettre yango esalema Congo eza na likama eza na besoin na bana na bango nyonso et va soutenir Etienne Tshisekedi comme Mulumba. Merci na banza bande nyonso bakota kibo siliko za 1 minute na video ya suka ya conclusion. J'espère que mutu moko na tiki na simazate à part mama Nasha soki ozali 1 minute na yo soki pe opesa no 1 minute alors na banza bati nyonso na conférence a bozali satisfait. Alors conclusion nanga ezali moko rôle ya président ya kozala d'abord un bon négociateur kende kotala na constitution nyonso pays nyonso ya kozala mutu oyebi ko résoudre ba conflit ba kimbangiste il faut le comprendre bazana ba conflit moko très difficile question moko na posa ki papi bisikita bakamane mwana nsemi na ba Congo eza église mutu étoile munaki ba char de combat ekota kuna kende partout au monde okomona ete ba église ezali oyo ebetana na gouvernement na ndenge moko somo église pe egagner pe gouvernement donc to sakana te Roma ekotaka na moto na tanga ba Santu Petro likolo ya église na nani na ba santu ba yoka na kate kende kotanga histoire Nero alors nazako kebisa bino ete likambo oyo to sala to zongo lisekite to négliger groupe moko pété mais un président doit être un bon négociateur batu nyonso to sala campagne pour Etienne Tshisekedi to sala yango mais ba oyo nyonso baza tout droit na papa Etienne Tshisekedi bokende pe ko trouver papa Tshisekedi bo yebisa ete un président doit aussi aimer tout groupe oyo batu abako ko pesa électorat. C'est vraiment ezali par nanga ya ko inviter équipe ya UDPS to yokana to bengana to komana to yeba ete il n'est pas tard parce que le message n'est même pas clair. Ba mama ki ba singa so na bina benga bangona batata ki masina benga bango ndenge bande ko basali bo kansaki na sali arrangement bo yoki message clair wana ezaka 1 sur 10 ya ba makambo ezolekana entre les kimbangiste ngai bat na bengi message ezali kipelekese entre eux de kimbangiste bangona bango bazape na ba position moko ya ba doute ezali ya aussi trop de combattants parmi les kimbangiste so bosse tembe France Europe bazakuna tala bangona milongo ya ba manifestation ba révolution bazape na kati ya de kimbangiste convertis balinga kamba mais ils sont aussi des combattants. Voilà pourquoi je suis convaincu ete na malembe biso so bana Congo tokoyoka na biso mais un président doit être un bon négociateur et mutu oyo akolinga ka ba groupe nyonso quand il démontre l'injustice ou bien oza ko lakisa bolingo na certains groupes oyo ça très influençateur il y a un danger ngai na yaka awa avec bolobaka confusion mais confusion na ngai bobomba ka ba fichier na ngai un jour on se dira donc campagne signifie gagner ba voix campagne signifie linga mutu nyonso ko pesa yo voix campagne signifie mikitisa na mutu nyonso za na voix ya ko pesa yo campagne za tanya ko challenge te campagne za peta ya ko bateke moi toi jamais ezalaka te tu dois te réduire
client est toujours roi, le lecteur est toujours roi. Na banza tika nzambe apambola bandeko nyonso bokoti awa soki tokamatani ezali kaka bana ya mbwa soki baza kobalosana bajilo baza koswaswaswa bango babenga kosakana. Donc awa tosakani kaka lokola bana ya mbwa baswani swasi babalosisa balui bajilo. C'est tout ce qu'on a fait ici. Awa toye poto soit na bakimbangi c'était toye pe poto na bakimbangi c'était mais toya awa po to sala ba négociation to balosana bajilo et puis toyo kana biso bete bisikana bandeko nyonso kuna bapesi bino merci mingi ndeko despe papa mayamba na bandeko nyonso bosili koyoka tika nzambe apambola bino haleluya.